lusamuna muna yuda imono kwame imvuluzi yanza lusamuna muna bino moko bandeko botala ndenge nini climat ezalaka na kati ya Angola na Congo, ndenge climat ezalaka na ba Cameroun wana bino moko bokombona ke mvula ntango ebandi konoka donc bino moko donc bopika donc soki lelo bamvula wana biso tolingaki toloba bamai oyo bobima biso tolingaki koutilize yango tolingaki kozala na baproblème ya électricité te donc bato bazokufa mpona nzala oyo bazokufa mpona baozanga bamai baproblème wana nyonso toyebi te soki bakoko na biso bazali kofanda boye mpona bibilia ezosplike très bien ke bakoko na biso bazalaki mpenza bato oyo ya bibilia mais jamais bazalaki kofanda boye ndenge biso tozali kofanda lelo. Tata nzambe alongola biso mayele mpona biso tozali ndenge banzembo 51 ezoloba biso tozali bato tozali ya kobunga to trahir papa nzambe na babikeko ya bamindele oyo bamemelaki biso mpona ntango tozoyoka masolo ya bato ya bundu dia Congo bazolobala ke bango nde moto bazali bato na bato ya bakongo kuna nde moto histoire ebanda ifo tomituna soki bato ya Egypte biso towuta wapi mpona avant tokoma kuna na royaume de Congo tozalaki na Egypte elingi kolakisa donc ba Abraham wana ba Moïse wana ba histoire nyonso ya Babylone ya Azuri ezalaki pe boye donc nani moto akoki koloba soki tata nzambe azalaki nani avant biso tozwa terre promise paradis oyo ye apesaki biso na kati ya Congo Angola ba Cameroun wana toloba ba Nigeria Ghana tina Sud Afrique kuna na se bandeko nayebisaki bino deja ke tata nzambe afandaka na bangomba afandaka mpenza na Israel afandaka mpenza na Afrique epai bato bazokelela ya te ke azofanda awa epai ya Europe moto nyonso alingi koya awa na Europe moto nyonso Europe kuna nde bomengo tata nzambe aza kuna ya kokosa na kolakisa bino yango ke papa nzambe azali mpenza na katikati epai bato oyo bakelela bazali jamais atika place oyo ye afonda paradis place oyo ye afonda atia loboko ya bomengo na ye epai ye asala baroi bakoma monene jamais atika place wana Psalm oyo banzembo 121 ezoloba boye nazali kotala epai ya bangomba nani akoki kosalisa ngai moto asalisaka ngai ezali bobele yawe oyo asala likolo na se donc ngai sikoyo ntango nazosambela nakotala wapi epai ya bangomba mpona nzambe azali wapi azali kuna eya te ke ngai nakokanga miso na ngai ale na bandi kotatola nzambe ya nzambe etingala nzambe nini wana oyo ya moyindo boye oyo aza na ntango okangi miso ozomona kaka nyonso ezali moyindo wana nzambe nini wana yo ozosambela fongola miso na yo mpona oyeba ntango lumière ya nzambe ezali kobeta yo okoyeba mpe soki monguna azali kokosa yo okoyeba mpe baaction de grâce oyo ezoleka na kati ya eglize na yo na bapembeni na yo okoyeba molimo ndenge esalaka fongola miso mpona nzambe afandaka na bangomba yango lisusu na Psalm oyo banzembo totanga 132 13-14 ezoloba boye pamba te yawe asi apona Sion
alingi ndako na ye ezala wana, alobaki oyo ezali esika na kofanda libela. Afandaka wapi? Na poni na tia kiti na ngai ya bokonzi awa. Bomoni yango? O afandaka na likolo, afandaka mpenza na kati mpenza Afrique. Yango wana ntango bino bozokanisa ke bitumba entre ba africain nana ba européen eza bitumba kaka ya nzoto, bino nano boyebi verité ya Biblia te. Awa nde Nzambe atia bomengo nyonso, atia maboko na ye na likolo ya bangomba epai ya Moïse bamata mpona komona ye. Kuna nde epai papa Nzambe afandaka. Ntango bino bozali koloba o papa Nzambe afandaka na lola, lola ezali awa na mokili oyo epai bino bo deja bozali. Ndenge pe lifelo eza pe kaka awa. Pona ntango yo ozali kosouffrir, yebaka yango ke ntango na yo ezali te, enano ekomi te, ezali ntango ya kosouffrir na yo, yango elakisa ke ozali awa na lifelo. Lifelo mosusu ezalaka te. Biso tobotamaka chaque fois mpona tozwa jugement, tozonga awa na mokili mpona tosalela makambo oyo biso mpona tofuta makambo oyo biso tosalaki na vie na biso ya antepassé. Merci. Tozonga lisusu na mateya. Tata Nzambe alobi kasi tuna banyama mpe bandeke, yango ekoyebisa yo, solola na mabele yango ekoteya yo. Bambisi ya mai ezali na makambo ya koloba na yo. Donc Tata Nzambe azoloba na Yob 12:7-8 ke bambisi na mabele ekoteya bino ke Israel ekoki kozala awa na likolo te bandeko na ngai. Oyo ezali climat désertique, oyo ezali mboka moka mokieleke te, eza kutu ekokota kutu awa Allemagne kutu emonaka kutu na carte te. Daya na fongola bino internet mpona botala Israel yango ndenge nini ezali mokie. Donc Israel oyo ezali mokie, oyo mboka oyo ekokota na bamboka mosusu. Tala carte ndenge ekomi monene, nayebi te soki combien de fois bandeko na ngai. Donc mboka oyo epai bakonzi, donc bato monene bazalaka onini jamais. Donc bazali kokosa bino na kosa moko ya donc ezali kutu mutuya te, eza kutu facile mpona kodécouvrir ke banyama oyo nyonso oyo bino bozali komona awa bawuta kaka ebipai moko, ke ekoki kozala ata kutu te ke banyama kutu oyo, surtout banyama oyo batambolaka malembe. Na banyama mosusu batambolaka malembe. Biso moko toyebi ke Noé azalaki moto oyo amemaki banyama nyonso moko na moko. Sikoyo tolingi koloba ke banyama oyo batambolaka malembe o bamba mosusu awa na nzela, awa ti awa na se, eske lelo nani tolinga komona bamosusu nani balingaki koma kutu te. Sima awa na histoire na bango moko oyo bamindele ndenge bakosaka ti lelo nano bakoma kutu te ke banyama bauta awa na likolo mpona kokita awa na se, mpona awa bazali te. Awa bangomba oyo bangomba ya oyo bamai elekaka, bangomba oyo Afrique ezali te. Donc sima climat oyo baza na nango ezali malili trop, eza malili, eza climat te oyo ebotaka bamvuma lokola awa na se epai biso tofandaka. Bobosana kutu. Bon nakanisi pe ke awa bocomprendre biso Nzambe azoloba na biso boza na molimo mosantu no. Soki boza na yango mpenza, botuna mabele na bino, botyango matoi, botyango litoi, botuna ye eske ezali Israel epai nga na komi,
ou bien bozwi penza ba ndeke, bozwi bango penza, bozwi ba nyama, bobandi kotuna bango penza bakopesa bino réponse ke wana penza ezali Israël ya Biblia. Bon, biso to comprendre ke tata Nzambe mayele na ye ezali ndenge mosusu, ndenge ye azoloba ke bozwa mayele ezali na kati ya mabele na bino. Ye alobi boye na koyebisa basekele 2:9, nayebi ndenge bozali komona pasi mpe kokelela. Bandeko, wana penza ezali ya solo, tokoki kowanga nango te. Alobi boye kasi bozali penza na bomengo, donc bozali ba riche. Nayebi ndenge bazali kotonga bino na ba oyo balobaka te bazali ba juif, nzokande bazali ba yuda te, kasi bazali lingomba ya satana. Bandeko, eske tata Nzambe awa azali kokosa? Bango bazali komibenga ba juif, kasi bazali na bango ba juif te. Nzokande ba juif solo bakelela, bazali na se, bazali na eloko moko te. Bomona bango bazali na eloko moko te. Bokende kotikela bango bambeto, bokende kotikela bango ba moteur, ba biloko ya bien, botonga Israël. Bango moko bamindele bazobanda deja kosala yango mpona bayebi ba prophétie. Sikoyo nini ezozanga pene bino mpe bobanda kosala ba mosala wana? Bofongola motema na bino, bopesa bango babilamba biloko nyonso. Bofongola ba motema na bino, bolakisa bana na bino ba vérité. Ya kaka te bolakisa bango ba fali, bolakisa bango ba kofi. Papa balakisaka ndenge nini basalaka violence na famille na bango, basekele ya famille kutu biso tolingaka kutu koloba bango te. Bandeko, bomengo ezali liboso ya maboko na bino. Bino kaka il faut bokamata bozwa yango. Nayebi ndenge bozali komona pasi. Ayaya tata Nzambe, tozali komona yango penza. Pe bozali ya kokelela, boza na eloko moko te, kasi bozali na yango, bozali riche. Nayebi ndenge bazali kotonga bino na mondele, tala baza na eloko te, bazali bazoba, baza na boye, baza boye, baza boye, baza solo, baza ti lelo tozokoka eloko moko te. Nzokande bango bazali komibenga bayuda, me bazali na bango bayuda te, kasi bazali lingomba ya satana. Sikoyo lelo boyoki penza ke satana soko azali nani? Merci. Biso toke na ebandeli 2:12. Papa alobi ke or moko ya kitoko penza na malasi ya pe mabanga ya talo ebotaka na bamboka na biso. Ya? Eske bandeko awa na bamboka oyo bango bazali komikumbisa oyo Israël, bazali na eloko moko oyo ebotaka awa, me tata Nzambe azoloba ke ba or na bamabanga ebotaka na mabele ya kati ya Israël, na terre promise oyo ye apesa biso. Deja natuni bino, ezali tata Nzambe moto azali kokosa? Ou bien bino botangaka Biblia na molimo te? Ou bien ezali penza bino oyo tata Nzambe ndenge azoloba ke bozali na bolingo na ye te, boza pe na bolingo ya bana na ye te, donc boino bozali kolanda bomengo ya monguna. Kasi bato oyo bazali kolanda eloko wana oyo monguna azali nango, mpona ye azali na eloko moko te, bango mpe bakokwea na motambo na ye. Alleluya. Or banyama biloko nyonso ezali ya tata Nzambe.
biso toke na verset moko ya très compliqué mpona tozokóma deja na fin ya mateya oyo. Yango wana boyoka bien, boyoka mpona ezali bien mpona bino, ezali bien mpona ngai, mpona soki nasali mosala na ngai bien. Bongo tata nzambe akorecueillir, akozongisa ngai mbangu epai bafeti esilaka te. Bon, bandeko na ngai boyoka nini tata nzambe azali koloba. Der 8-jährige Dawson kann nicht zur Schule gehen. Na verset oyo alobi boye, bandeko na ngai, bisika oyo batimolaka Ariane eyebani, bisika pe oyo bakomisaka or peto eyebani, batimolaka mabanga na se ya mabele po na kozwa bibende, ba coltan, ba uran, ba or zilba, donc ba bibende na bibende, makambo nyonso, bakakao, biloko nyonso ya mokili oyo eutaka na mabele, batiaka mabanga yango na moto po ekoma mai mai. Bongo babimisaka na yango cuivre, bato bakitaka na se ya mabele, bakotaka na bisika ya molili ya somo, bamemaka bamwinda mpona koluka mabanga oyo ebimisaka bibende, bandimbelaka na basinga mpona kokota, batobolaka banzela esika bato bakoma te. Mabele oyo tofandaka ebotaka biloko. Tata nzambe ye moko azali kopesa bakoko na biso mayele, bamindele bazwa babuku oyo bakoko na biso bakoma, bake kosalela yango nyonso, biloko oyo nyonso oyo bino botalaka ba televizion, biloko nyonso bamindele basalelaka ezali ya kokomama awa na kati ya Biblia. Yango wana mpe kindoki na bango ezalaka kaka na forme ya blasphémie, ya kofinga biloko oyo eza na kati ya Biblia. Soki botali bafilme na bango ou bien bamusicien na biso ndenge bango moko bakoma bikeko oyo banyama ya bato ya riche, bakota na bamason, bino bokomona chaque fois ndenge bakozolakisa basigne ya bamindele ya basatana mpona kosala blasphémie contre tata nzambe mpungu tolendo. Bino bokomona yango chaque fois ndenge bazosala mabe contre papa na biso mpona papa na biso alakisa biso très bien baverité nyonso. Kasi bango ndenge bayebi yango bafingaka biso, deja totangi yango tozali bato ya riche mais bakomisa biso bato pauvre. Kasi se na yango ezali nde lokola moto, ezikisaka yango, mabanga ya talo ebombama kuna na kati ya putulu na yango. Or ezalaka nde wana, ndeke moko te amona banzela wana, ata oyo ekendeke mosika mpona koluka misuni. Banyama ya zamba nanu ekoma wana te. Ezala tambo etambolaka nanu kuna te. Bobele bato babukaka mabanga, bango nde bato balukaka bibende tina se penza ya bangomba. Batobolaka banzela na kati ya babanga, bamonaka biloko nyonso ya talo. Bakaosaka kutu bisika mai ebimaka na mabele, pe babimisaka bomengo oyo ebombama. Yeyo ba iPhone, ba biloko nyonso zosomba iPhone na 1300 €, nzoka nde ba bibende na ba biloko nyonso bato na biso nde mutu ba timolaka yango. Donc à partir ya ba verset oyo bino moko bozali komona epai nini ndele azwa mayele na ye, bino moko bomona mpona nini baya kolakisa bino Yesu ya mondele, mpona nini baya kopesa bino ba évangile ya kosambela ba dimanche,
mpona nini baya kokosa bino ke bino bozali baafricain nzoka nde bozali bana ya israel. Donc ezali mpona bino bozali baroi, bozali kutu kaka baroi te, nzoka nde bozali banzambe. Wana ezali kutu eloko bino boyeba yango. Soki awa ezali lola boyeba yango ke bino kutu bozali mpenza banzambe, ezali bitumba ya banzambe oyo ezali koleka awa na mokili oyo. Tango bozali kotanga Yob 28 bokomona ke alobi awa lisusu epai nini babibende oyo nyonso ebimaka basombaka mayele na mbongo te, alobi boye. Or ya kitoko mpenza koleka ekokani na yango te, ata kutu bambongo nyonso oyo bino bozala yango na mokili eleki mayele te. Sikoyo bato mayele nde moto bazozanga na mokili oyo, bato oyo mpenza baza mpenza na bamonaka baza na miso ya kofongama, troisième miso ezali ya kofongama, bazomona bademonde. Bato wana nde moto bakoki koede bino, kasi bino bolingi bato wana te. Alobi très bien ke mabanga ya talo wana emonanaka wapi? Awa eza bibilia na okosa bino te. Alobi Ethiopie awa na Afrique. Couche ezalaka chaque fois Ethiopia, eza chaque fois Afrique, eza na Afrique. Yango ezali normal ke bato nyonso wana bazalaki chaque fois koya na toloba nini na bibilia na kati ya Afrique. Chaque fois bino bokoki komona ke bamindele bazalaki koya na bibilia na kati ya Afrique. Boyeba yango mpona Israel ezali na Afrique, ezali epai mosusu te. Halleluya. Bon, tata nzambe alobi na age o Agai alobi boye 2-3 na mbula ya mibale, pardon, biso tokotanga verset 3, age chapitre 2 verset 3. Tata nzambe alobi boye, nani na kati na bino amonaki lokumu oyo ndako ya Yawe ezalaki na yango kala? Wana ezali motuni moko ekoki kouta kaka na molimo santo, yango nakomi yango awa mpona moto moko te, kaka bato oyo baza mpenza na molimo ya makasi bakoyebisa bino ke biso tozalaki bato tozalaki civilisé avant kutu bakipa vita, avant baroi nzinga guvu, avant baroi nzinga mbande, bango kutu baya nsima. Biso tozalaki civilisé kutu avant kutu, biso tozalaki bato oyo baroi Salomo babima, baroi David babima. Bato wana bazalaki kofanda na bandako ya normal oyo biso tozalaki tozofanda yango sikoyo te. Soki lelo biso tozoloba ke toza civilisé koleka baroi wana, tozali kokosa. Mpona nini? Biso tozali komona ke Afrique ti lelo ezokoka eta eloko moko te sans bamindele batongola bango yango. Ndenge olakisaki mayele wana nyonso ya bakoko na biso ebimi ekepa na bazwa yango ekepa bamindele. Donc tozalaka tofandaka ndenge toza boye na malédiction. Na kotanga ngo lisusu, nani na kati, nani aolutuna mpenza boye, nani na kati na bino amonaki lokumu oyo ndako ya Yawe ezalaki na ntango ya kala? Mpe sikoyo ndenge nini bozali komona yango? Ezali kokokana te lokola eloko ya pamba. Donc ntango bino bozali komona ndako ya Nzambe ya lelo, eza donc ezali mpenza ya kopanza na makasi, eza na eloko moko ya talo susu na kati. Donc bino moko bozali komona eza mabele na mabele, mais mpona tata Nzambe wana nyonso ezali eloko te, mpona akoyebisa bino ke nyonso oyo biso tozali kosala deja lelo ezali deja eloko ebele. Tozali kofongola bato miso nsima bango moko baangelu bazali kozwa baplace na kati ya banzoto ya bajeune. Donc baelembo ezali kokuta pamba chaque jour mpona bajeune batelema mpona basala bamosala oyo Nzambe aprometa. Halleluya. Sikoyo awa bino moko bokomona ke tata Nzambe akobongisa mboka na ye. Biso tokotanga Amos 9:1-15. Tata Nzambe alobi boye, libota ya David ekomi lokola ndako ebukana,
mokolo ezali na kobongisa yango, na kobongisa bisika oyo epasuka, na kotelemisa bamire na yango, na kozongisa yango ndenge ezalaki liboso. Boye bato ya Israel bakokoka kozongela mabele ya Edom pe ya bikolo mosusu oyo ezalaki na ngai. Mokili mobimba ekozala ya biso. Haleluya. Yawe moto alobi boye pe na kosala yango. Donc nano esalami te. Bato oyo bazali na Israel lelo etumba moko bakozwa mpona bango. Omoni awa deja azoloba ke makambo wana nano esalami te. Donc ekosala na mokolo moko boye ndenge mokongole nyonso alobaka ntango Kongo ekobonga mokili mobimba ebongi. Mokolo ezali bambuma ekobanda kotela noki. Bobele tango bakosilisa kokona biloko na bilanga, bakobanda pe kobuka yango. Bobele tango bakosilisa kokamola vinyo, bakobanda lisusu kokona bleu. Bongo vinyo ya sika ekobanda kosopana na esika. Bakamolaka yango. Pe bangoma nyonso ekotondana na yango. Nakobongisa bato na ngai ya Israel. Bakotonga lisusu bavile ekufaki. Haleluya. Ba oyo bazoloba ke baza deja na ba mbongo bomengo, baza na bavile na kati ya baarabe, na kati ya baisrael, bamusulman, baisrael, bafoi juif wana baloba ke nzambe moto apesa bango bazokosa na kotangela binongo lisusu. Alobi boye pe bangomba nyonso ekotonda na yango. Na kobongisa bato na ngai ya Israel. Bakotonga lisusu bavile na ngai oyo ezali ya kokufa. Pe bakofanda lisusu kuna. Bakokona bilanga ya vinyo pe bakomela vinyo yango. Biso tokosepela mpona biso tomelaka lisusu ba alcool te, me kuna tokomela. Bakosala bilanga pe bakolia mbuma na yango. Bato na ngai nakokona bango na mboka na bango lokola banzete. Moto moko te akopikola bango lisusu na mabele oyo nakopesa bango. Eteke neti bagere ezoleka na bamboka ya baarabi na baisrael ya fo wana. Non! Kuna awa nzambe deja aforme bamindele, bachinois, aforme hamite, donc baegyptien, bato ya Maroc wana, mususu ya bato mwindo oyo bazali ya bato ya biso te, américain, tout ça, donc bato ya Sud-Amérique, bato ya Brésil, bato ya Pakistan, donc bato ya Chine, Japon oyo bakokende na biso, aforme biso na Afrique. Na ba place nyonso oyo bino bozomala komona wana na bandako oyo bino bozali komona oyo ekokoma ba ville na ba mindele na biso. Donc bomengo nyonso ekoya epai ewutaki. Ngai yawe nzambe na bino moto nalobi boye. Tata pungu tulendo meu pai, meu verdade, nzambe na ngai, papa na ngai ya solo. Merci pour na makambo nyonso yo sali na journée ya lelo. Na pesi nyonso oyo yo lobi na journée oyo lukumu na mwana na yo oyo tindi awa na se. Nalingi bato ebele ba comprendre makambo oyo na molimo mpona ekota bango bateya bato mosusu pe ndenge lelo ngai natei ede bango ko comprendre makambo oyo nyonso mpona papa ezali mayele na yo nde moto ekoki kobikisa biso. Haleluya. Ti prochaine fois bandeko na